Stéphanie Larose, na La Rose Show. Bienvenue encore dans La Rose Show. Le nom est à poto sur la nabino vraiment likam o la ka motu ya met mon ango ya motu cha comme vraiment l'importance té. Donc ça likam ya mine les belles dames te bi ke to lia ka biloko o ezali da mafuta, to mela ka ba café, to mela ka ba wine, ya rouge, wala surtout ya rouge bebi saka pe menu. Donc ya ngolo na e aba ko la kisabino ndenge ni ya ko komisa menu na biso ezonga ka pembe atatu ko zo mela yango atatu ko zo sela ba wine ba café wana e mona musala te bi ke to mela ka mingi ba ti e bebi saka biso couleur ya menu na biso mona menu na biso e komi ko changer muke ti o komi ko seka boye mo komi ko bombelo parce que ça veut c'est le ka ko sala te parce que menu na yo e komi ko bebe komi ko koma na couleur ya jaune ya monga lelo na ye awa pona ko la sabino secret moko ya bien pona ko sika parce que minu eza wana pona ko bimisulu na biso za la kitoko donc et ça la ka vraiment rôle moko ya munene na elongi na biso les belles dames detinga bozoma ndina zo sika na za à l'aise parce que minu na ngai na tala kango air nous na linga kate ke minu na ngai e beba ezali bien pe ko brosser minu na yo na tongo pe ko brosser yango na pokwa surtout ce ko meli café surtout ce ko meli ba wine wana ya rouge et que ça la bien vraiment au brosser parce que etika na kabiso na minu et ya ka ko bebisa biso minu na bloc comme ça ba africaine wala surtout ma futa ya mbila et ça la kabiso pe minu na biso e beba et comme ça biso minu jaune yango lelo na e awa donc pona ko aider bino nyoso rotuna kinga na o rotuna kinga ite Stéphie comment to kusala pona minu na biso et comme pembe dans la secret pona bino paquet na biso ya menu na biso pona ko komisa ngo pembe ezali boye na ko fongola ngona la sabine biloko o ezali na kati eloko liboso e na papier oyo soko sombi yango les belles dames il faut toujours otanga pour ezola biso ndenge ni ya ko utiliser menu na biso e koma pembe na ndako avant que otia yango eloko ni ko sala avant que otia ba gel o ezana kati donc il faut d'abord otanga yango et après nde oyo ko sala pona menu na yo koma pembe penga moko pena ko la bino ndenge ni na sala ka yango chaque tongo tozali non ba couleur ba banditi biso ba biso pe ba couleur ya mino eza bandina numéro 16 ezali ya jaune tina numéro 1 de komi ya pembe makasi donc na to beaucoup mona nga taki vraiment si nous wana pona boso na tona bande ko sala mine na ngai na taki yango na numéro 13 na numéro 12 nde mine na ngai ezalaki na couleur wana na ko kasunte pona ko yebisa bino les mesdames o ko mona kem so mine za ka pembe mais tant ko sombelo ko o que sala bo mona ke na numéro 16 am so pour moi oza o l'équipe ko tuna 16 ko même so ba numéro 20 ok lol mais nous savons que le numéro est entre 13 et 12 mais le nom est numéro entre 6 et 7 donc on continue toujours pour ça pour la personne commentaire entre le numéro 4 et 3 et pour ça on a bien cassé donc on a pour couleur il y a mine original après on a et ya kana gel onde ya onde comme ça ka menu na biso e koma pembe ozana gel pe ozana plastique oyo beaucoup mona vraiment na la kisibino mona la kisibino sur côté pour la maquillage mais na ko la kisibino onde na sala ka mona tongo pour bon mona donc pour mona na plastique oyo gel na oti na plastique pe olati yango pe ozana oyo eza lumière au fongoli po kangi donc eza lumière on toujours sala ke gel oyo na lumière oyo e bala na leloko oyo pona e comme ça mine na yo pembe donc c'est vraiment simple et facile ya ko sala ngoyo moko na ndaku wana peut-être ya ko bimisa ba 1000 livres ba 3000 livres pour pas bon ça mine pour mine na yo comme pembe ko sala ngoyo moko na ndaku sans problème donc stress té oza à l'aise autant la TV na yo autant la Rose Show o mine na yo la mine na pona mine na yo sa nini e comme pembe na ko wa mingi té na ko tika bino bolanda ndinga moko na sala ka yo e combinatina.
Na moni vidéo au botali et aider bino ndenge ya kokomisa mine na yo ezala pembe. Ce que zali mbala liboso na yo osalela biloko oyo les belles dames comme na obi que faut d'abord kotanga yango avant ko salela yango mais na koyebisa bino que ce que zali première fois na yo okosala ki otie gel non na minu après 30 minutes olongoli yango otie encore 30 minutes encore olongoli et kosala 1 heure d'état pour un jour moko donc okosala bongo pour na 2 jours après okokamon ba ngai moko bona mine na yo eza nango normal parce que zali première fois sala ki pengai. Après 3e jour, comme ça la pour 30 minutes pour 30 minutes pour 30 minutes. Si on moko comme on a bisika oyo mine na yo et comme pembe, on a l'impression que ça la sous chaque jour té, on doit sauter par jour. Bon on est aider ko katé que non, bande ça la chaque jour ko ça la bongoté. Donc on dit que mine na yo comme pembe bisika o lingi mine na yo et comment après comme ko sauter attends ko ça la 2 fois na semaine et ça na problème mon côté. Comme dans le belle dame avant que ça yango il faut que tanga ndenge balobi to sala yango ko bate que non la rose lo baki non tanga na yomoko avant que ça yango pena ko beta sete mususu le bedam comme somba yango na IBT na ibe tika na yo ezali na originalité donc ce que lingo somba yango ozana posa ko somba yango contacter nga Stéphanie la Rose na Facebook na nga ya la Rose Show na ko zala wana pona ko aider yo pona panza sangoela mu yepe ko bomba secret oyo mo côté panza sangoela mpa ba camarade na yo et que ça nga bien makasi. Merci na bino nyonso bandi nanga ne bande pe bokom nanga na suka nzambe ya pambola bino nyonso ce que ota la vidéo oyo moni ke vidéo oyo aider yo pourquoi pas partager na bande ko pe na ba camarade na yo et que ça nga bien mingi ko bo santé ko zala abonner na chaîne nanga avant obima pe ko bo santé ko na Facebook nanga la Rose Show commenter tinela nga message na ko zala wana pour ko répondre na ba question na bino nyonso. Que vous avez pété la Lekakaratou Congo, na CPLA TV. Merci na Boss Brothers. Merci na Mtolanda Kanga. Wana tukutani à la prochaine. Tina T et Community. Bye.